ko boma libala no awa likola promesse mobala poto menzo kande oya awa azakapena bambongo alesa ko mala Pumbele bandeki ya poto ne pumbele awa différent. Oya aba força ma papu mingi po nanza nanzala. Oya poto sa teka 3 fois kolia bien mona ke akei. Tikabo. Comment na kozana petit ko sala soki to na ndeko moko ya sala kama zo futa mata zo lela. Nga sommer na kokendo ko sa so musala. Ko lela dia mutasala kama epa isanga posa ko pa musala ezate. Oye pona ko sale la Congo pe ba congolais. Toye pona ko yiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs eloko ko bomeza susu te po ese kufa. Frère, makamzo sala obiki entraînement li fait les années na Congo. Comment nous avons na lo na li fait aussi mingi na ibite so yeleko ya. Oni congolais balbani, ba congolais baba naïf, ba congolais baba paresseux, toi ba paresseux ta. Il faut dire ma congolais. Jeune garçon comme na 30 ans, 35 ans salaté. Mazombo manzoto tonganzo tonene lamba. Voilà, bonjour, bonsoir, très chers abonnés de Gemidor Télévision, c'est votre humble servante de la presse, Benitan Poudi, autre Madi Beum, la mignonne de la presse congolaise. Vraiment, c'est un mingi à Kokuta Nabino de Soussou Moukolo, vraiment vous avez belé, la Gemidor TV pour nos Hollande. Bah, émission la Bino Aba News, il y a bien la cabine toujours. Et pourquoi pas remercier mon boss de Onzinga, papa m'a bien moi la photo est tongo, à Kabaka $100, on a voulu à 100 francs. Donc merci beaucoup à mon boss, merci beaucoup à l'équipe technique. Gemidor Télévision, les lots de Libino Lisolo, mon coya bien, donc tout découvrir. Tout bien qui tout le monde a Pasteur John, Pasteur John a un déplacement, Pasteur John a voyagé qui est les lots, tout y est Sikoyo, et pas Pasteur John, Pasteur John voyage n'est qu'à Kindengeni, 2021, quel est Pasteur John Dengeni. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Et c'est un gomming mon nom. Ma casse très bien. Bonne santé. Kuna nzamba ça la grâce. Vraiment Dieu bon. Parce que fourmi pas belak. Akenda rappel simbito. Comme si peut battre biloko saini a beaucoup lire. Akosi. Mais aleka fourmi ce que kokonda fourmi zaka wapi baninga ba remarquer mais biso tout monde aka té. Vous ça on comprendre. Oui. Nzambe azolo kum na ndinga koti biso na yo vende to koti. Balandi tu balanda yo kat message. Kolinga Nzambe na profiter pour yende kolobiso. Ah oui. Linga Nzambe atake kela munaye oya pesi opema toyeba te tozala te to sutuki to komi ba batu. Ko mona mikakatano te pona bomengo. Tala bomengo batu ba luka place balala. Tala yo mona kanete bima pamba kotoleka kutu ba yebi yote. Quartier ofanda ba chola ka ndaka mabende ya bino. Comment kola na ngamba nka kola ne to comme ko umela ngana pile bino. Vous comprendre. Oui. Makama mikolo. 2022 tikanga à l'aise. Et simba te ngamoko nangana mema nga. Na tu comprendre. Oui. Il y a un challenge. Vraiment merci beaucoup Pasteur John. Pasteur John Baba qui a Pasteur John en petit photo, Pasteur qui n'est photo. Mais même so abi que ça qui n'ont pas trafic d'influence, Pasteur John a une photo tu on doit beta batuka. Babilo mon ya likolo pas comprendre que ça qui na photo. Wana makama mike. Omoni ba voyage mama to chango pembeni. Voyage ça voyage. Na biki Congo ça na passe pas l'autre poto. Na olo ba idée relaxer que poto eza mukilo soko mono mona ki a différent na Afrique pour batonga ndenge mususu. Pour mona teke mapata poto so ndenge zaka net mukileza. Mais wana rien à voir. Problème ngé ça que ko banga eloko moko te nzamba tia pesa nde muto mukili valeur kuleka tout. Bao bakenda poto bazaka lokaba bazana Afrique. Rentabilité nde ya modèle ya kofandela na ndenge batia batu kimia nde kuneleki. Mais na mona batu pe bakenda poto te bazana esengoli comme ça fait na poto. Comment ko boma libala no awa likola promesse mobala poto mais nzoka nde oya awa azaka pe na bambongo alesa ko mala. Comment mona mobala zimbongo robeta copie non débrier o wele liko likana kima na kende poto à moins que eza la condition. Oh mutumsa sana poto benso habite zombongo sala sani. Oya
mais ngamo na beti ka kope be papa te le bande tinga musa na salaka Dieu bon par la grâce on a zoka ya muke tantôt na yo tantôt na ye na bibi ko balola moi boutique moi kope et 500 habitants na beta pe tour congé na ke do paiement na beta pe tour libanda mboko na poto mais n'est pas dit que poto est extraordinaire et ça bien pour place de ça valeur amour soko lingi oumela na vie to sanga mbongo pa na poto wana ndini so va na poto ko sala moi muke à l'aise awa muto bouchaka trop pourquoi le bibo au moins aka epumbwele bandeki ya poto ne pumbwele awa différent oya aba forcément papu mingi po nanza nanzala oya peut ça teka 3 fois kolia bien mona ke akei tika bo azo peso ba piste beta bilongo dole otuni ngana expliquer ndenge sali non expliquer na biso ba schéma omoni nzinza poto saka lokoso neti nzinza Afrique te mais ba banzinzi yo kanga bien nya mbo ya poto saka semba makasi lokole awa te na peso ba critère yana mbimbi musunga na kolia so imba mundela moni faka mabi na sa mutema ko kanisa bambako ba te muto asa malade biloko azolia balia kango sute le kakala na peso kuse est-ce qu'on dit ma muto ko langa na beta ba 8 ans na Congo même tina melate ya miliki na lo banonga kolunga na lo baka polele challenge pone que yango tende bangisa nganga ngai kolonga fona lukela avenir nange ko telemela wapi na komiko koko na mteso so comprendre pourquoi ba critère na loba biloko wana zo pesa biso passe ya ko ina mboka na biso or moka ba bongisa makamu nyonso to boite pona esthétique ya pays mais première base ya ko pesa kimia na Congo bokitsa fufuti na c'est même liboma c'est tout ka kitin biloko na kisa c'est komi pete na kanti liboma ko sila peut-être ça comprendre mboka nini soki mopaye kotala yo zolambo fo ina ye ata bokuta na 6 mois ay ko kota na programme bebe selanga projet ma fa komi en sokola oh na mona ako nga zaki technicien lokoso na aka na lero simi nzunga fu nzeta fufu lokola kai na kuta ka fraga mo bata manga exactement ogoyeba wolambe ya mapaya ebele boy na to so comprendre on a le bakaba shimo yo kanga bien au moins 2022 eza problème te yo nangande changer chez makanisi na yo pour 2022 comme malam soko changer yo te 2022 ça quoi 2020 ndimanga batu bazo comprendre makambo na loba te vie na yo fo yo kelango mawa ko yo kelango mawa lelo te pozo tamboza na 100 francs munoko lo bakana ba $20 30 pour makila na maeza misala Congo eza style to ko pesa silence na suka misala Congo eza kwa journalier journaliste sur na to du jour ko kuta compagnie kangami ma réclamer exactement côté suki côté ka et katani kokola nangana eza kwa côté suki côté ko katana tango ko kufa tenza ba permettre onu na acha kiboko ko lier la pa ya nan dina lo ba katela corner erango ya on délicat vraiment pasteur tona ke pota kimité ozo comprendre nga pote sama kama mike oyo 2022 nazote ya tous les mutu yokanga linga nzambe kolo yo objectif ya tout droit et yaka na motei te église côté yanga lola so na boya kondima nzambe atana kaiba verser na kati ya mteo nzambe sana nga te na te so comprendre mais na koza na nzambe ko bomoninga na bible te na église maboko pamba tala frère aventurier asali 4 ça na bible te or mbongo na kosombe la bible les mbongo na lire chaque jour peuple sanga maka na kasi mais na lingi nzambe na motema ko le 80 marabi bible makama mikolo so zo kanga na pesa ba pise kari ko chola ka kopi na ngate poto kuta na mukili yo nganga so to ba camarade pour na quartier na ndeto kuta na terrain ezala kwa na match to ebali te to koti stade bien koti to koyamba na poto lingi équipe mo après match mwana yebela il faut yeba yo mukili za kwa stade to kuta na terrain te équipe kota to yamba d'habitude ça on comprend après match mwana yebela awa simali wa mutu na nzela na ye nina nya lobao to weleli kolula makambo eza na mukili mais ça to yeba nzela ninyo esala ka po mutu za kimia na mukili yokanga soko lingo tombola musapi na classe lingala baninga bazosakana na ndako na pokwa yo simba kaiba bongo zoba tango bakoma na tonga na école ko tombola musapi mingi batuto ba mwana azandenge nini na linga ko tanga lele ngo saka je soko lingo resi na vie ko tsandoto na makila baninga bapesa bisengo na nde batandaka bakiti na bara kisasa tango la kisasa partout batandaka bakiti kiti na babi ke Congo za na passe batandela kango banane oya za bolole fanda bakopie nyo so kotelenga na tonga matameki ekiti okanga pe ndoki okoyeba yo zoka yo moko ndoka sakana yo
okapela on a ebisi wana wazala matoi o 2022 yana otewa yokanga kuna opesa yo soko yokinga merci soko boy okanga mama boto ndoki okanga bato famille ndoki vie eza na maboko na yo oba soko komi na niveau soko ndo yo moko zozonga ba bongselo su vite yo moko luka yo ba patron ba luka ba bongsela bana fi ba tshela ba mbongo na bank bana mingi batenga ma misu ba kufa vali kola ko mengo papa lokola monela ka pasi Italie on a changa or mbongo peli ngia mutalo ngete fe memomba mbangu yo maka na loba mbongo lingi ba technicien otamboli tango tipo ko premier bon ndiro bungi na Kisasa otela Kisasa comme le roi Tchad na bungi tonga hotel loketi no yin nano te guitare tatu mo senti ke ko tambolo no feza kana ko na kondi yo kutana ba document oyo na bango hotel guitare ko elongia mutu museno na 10 minutes na kanga di coffee boy di coffee boy lokolela nga ko na sali problème mama na mia tala na beti makoro ko mo senga mai na ba pompe ba tondire pinezo sila mu pepe ba renforcer na kwado ok mais tala na pesa ba pisse yo so tambola na zeme mobile ndio ndese mia mai chika na santi ko c'est 6 mois so ningani kama mkio kaka budi kuyoko mtapembe mutapembe na sema ke oza zeme toka digumelela lokwa bidon budi yo kama mutango saba tanya kimiselo na bareka en tout cas mboka te tala mama toleka ba challenge moko so na biso ko piquer crise donc moi na vie faut koyeba ke lobi na yo e batami pa mutute o 2022 na lo no problème yo kanga ko bonga na ko zwa e a différent so yo kinga ko zanga pe na ko kelela eza différent malamu na boboto eza côté moko mais eza différent faut m'expliquer kabino kana kaiza wapi omoninga na zala nanga mokeleli mais na za mozangi te so na mokeleli na po na bonga te lokwa bino mais na za mozangi te po na koma kalobi na bundaka monta mona ngati na soko koti na dekano zangi bibi perdant yokanga lokumu na partout ko sila même baleki no ba manquer au respect batu mingi bayebaka te ke nzambe pa pesaka mutu formation na difficulté soko yebite otalisi na église ko baba mfuto na famille soko zama kila pete bana ba yaya mama na bina komi ndoki or nzamba to te yo formation nzambe tela ko sambela to te lokola sala ko sala ali alingi bato bela basana Kisasa tala bioma basala ba bato ba sabami sapi partout nana kufa mutu te mo mona mutu musuma alamu boto na tonga na 10 heures ke akei comment mutake église akufi mutasambelite atikali soko zo kama na loba na pesa ba pisi clé comment nganda kwa kikuku na lala kana toko mesana zotomba na tongo vitesse na ngondo na lala kene ponge mutu eponge soka la muki mkiamkia zoto mabibo ndira babundaki na mutu ogoyeba comment mutamela kati 100 000 soka ngini kofe ndira mutasimba kisi comment mutalia kabia mai na bana makamtala na loba ba contraire ya relaxaka ke yo moko ndo zo bangisa yo poso mona batu ba pilo pesi bango matoi kanga frein kanga miso tambo lokola aveugle moni mutute aveugle ata moni mutute zo sona na mutabanga kaite pa moni pakete baba ngako ayoka kata to gengela ko ganga pa makambo zolo ba yo ayokite soko komi boy na vite ko mona résultat te lipambo li fo cholama lipambo li fo sila maele hotel mo biye ngana sukiye nzambe pena tikinga de place ouverture ye nyonso wana yaka poko mama ele ko bonga ne pas di ko simba ba million na ko bima na quartier na ba $300 o mbongo musuba tindaka ba CT mais sagesse makamna mo na 300 ba to ba ko yoka ngaba ba te muto l'équipe bible na mayele pourquoi te ama na pasi bongo yoka pourquoi ba to ba boyaka ko tosa ba papa na mama ta batanga te na suba suka kama be ata ba na mbongo yoka nga bien ni bala lelo français anglais kochola ba papa bisa tangaka wapi asi ba kama so talité pas comparer ba film na ba américain habitant mokilezo ke na android yepe lokola sana android ko ta na Facebook tolia ndoko ko yoka te fomo yoka tolia ba camarade da libanda ko batala ko bango Facebook pourquoi bo kenaka na makama malamu na français bo bozonga bibembe bo ko sela ba koko ba lebino comment ba koko ba duka makama minene tena ko sanga na bango tina ba koma bampaka bate ya bino oyembangu trop na vie est-ce que ezokota oui so yo kinga na fungola sko terme yango moni quartier okoti linga batu zana ba kokota na méthode makambo ome maote so moni résultats négatifs lukela ka yo oyo ko bimisela oli palobi yina mana baninga pona cop ba fingo zoba bolole alinga makambo te pendo lekimbeka na lekimbeka te na age moko na bino
ere bokendo tia masako na kiti ya bato bolo nyena basi na mibali ere wana nga naza na puite kozanga na nga na kolala nzalo ndire mutatelenga na pays étranger bino soka yini bosi ba téléphone ba kosala bino tichana yo soko zangia ko lobe titu na simanda ko sana batata masebe na kisasa ba kosala solo fufulo kwa bombe makamna loba donc moni keba soko za challenger vrai challenger na tolanga 1000 francs hein nga jamais na matabi sa trajet moula 1000 francs na matango kala trajet ekolo wana ekolo 1000 eza ekolo nasi na matabis yokanga naketala mutu nakuti ete ba 17h retour na osonga nataka boye tellement kolemanga bite nazwaka biso ya 1000 francs na mata nakoma parler nakuta kwa balambaki lero nakutaka biloko ebeli mama na matabi sa 267 nakaka na katikati boye ndeko na mwa benga na telefone abenga so mutu mususu trompe zwinga nambika alo wana nani ngabite ezanga ozanga bite na wakuti pale boni pale boro ya maroba ya yoka basopi yango te na nani batiaki lituka mabe na mer soki atiaki ndeni na mbabola wana na biso irrécupérable nyonso nagangi na biso kasanga matanga wa yoko bato loba malembe ngabi boyebi sango na yoki te to na katika na so natali biso esokomi katikati ya trajet nakobandela ndeni 1000 francs suka ya yango nasonaki mpe masolo ya politike reserver asa monaki nga nasala ni ngabi ekoyinda 1000 okokende te na bongo na baba adadadadu betango nono ngo bete ya zala maleme ngam na oloba okombana nga très bien nabi adada yoka siko reserver soli politique itokanga ada yoka mama mwana parce que na ngata mi kota ba mama po bango balika omani bino ba mama boleka affection mama kota kalikamba ta moni mabe mabombaka yoka nataka maka ada yoka mama oyo te alobaki na ete yoka mwa kwa bana na olobaki yoka ada mama na kitana tona kitiko na hotel a milo kwa mwana bunga kina récupérer so kemke na tali mina yambe na motema na kemke na tali mina balo ngo sis ngabo ngako bunga affection ngako bunga oso kendeki o mwana somi na récupérer nowe yo dala na ke kota mama malewa na obwa na loba boy omoni vi na loba omoni ona loba foye ba passe ça na baninga parce que pour ne pas kundo la passe baninga to so kimia na linga kate un congolais a chola congolais mboke ko marché te zala na bolinga mama okomona nga na nzala pimelanga biloko mais sale loko moko même atana ketala ndeko na mususu favela sala kolia ni na ngaloba komana na kozana petit ya kosala soki twana ndeko moko ya sala kana zo futa mata zo lela nga sommer na kokende kosala so musala kolela dia mutasala kama epa isanga posa kopa musala ezate il faut to koma na niveau que yo za boy to bi ke ozaka tina te na lopango musaka musala ki boy mais tango ba futa kayo soki mutu to ko tala ba asaka ki boy mais soki pani penda apera biso moi donc on lia penda ko tondo zongi bien il faut na flatter mais na comportement makamuna omona ki oloba nanga Congo siko tone sengo te kendo tala mutasalaka soka zo songa on dirait nzoto zo silo on dirait pineto boki atibelesi vraiment okonyo koma na misala tala salaire soko réclamer obi mutu mabelobi balongolio comment mutazo so batena ki journalier mbongo journée moko eleki mulanga masanga eleki journée mubimbe ya mutu na salaire avant pokota faut qu'on prêcher pour pas chaque jour tant que je passe ça bino ba 500 afuta wana no bien bino bozo Congo oye pona ko sale la Congo pe ba congolais toye pona ko yiba mboko te ko boma yango te d'ailleurs eloko ko bomeza susu te po ese kufa frère makamzo sala obi ki entraînement li fait les années na Congo o mende to saka na lo na li fait to zika mingi na ibite so yeleko ya batu babela na makanisi mboka mubimba bato komosala ba camion ya Android ba camion ya électrique mais awa tozana na likambo kolamka na tongo fufu ko bimela wapi mboka nini congolais soka komi ata moni bitumba pona fufu atika la ndimi bombe ko elai na alo ba polele tala bino basi botulite conjoncture ya pays comme si mibale ke ekenge mbongo nanga na roza manka ngama ona pona koma les 30 mbaka na chama si litoy danger
ma oyo forcer bali na loyenge tombe tele maboko libale kokoma katikati te na madimba libale kufi na pasi koma mwanda chika na lo bala yo combien mabale ke mi-temps loka na match na bano ba polele omoni vie na bino pe bozo mona passe ya Congo mo bozo mibali makoma cash on bozo vivre na pays étranger na soka 15 000 ozo mona ngana ba 30 000 abibanga mboko msuna bambaka na kola nzeto monaka mozo sanga biloko mboko il faut ka kabelo faut shawarma da ozo mona mtu soka musala songa lokola bungi na bano makama mike tala oui biloko na lobawa ebela mibali nde oza wana mama botiaka mibali mal à l'aise te mibali na 2021 ti azofutelaka ndako oyebaka te mobali na yo mpo alingi yo me makambo akuta nango libanda na yo eleki bombi na kilo mama ngai alingaka mwasi atyanga alaise na makambo etali bolingo na kolia mpo ngai na beloko ya liboso 1 napimela mwasi nyonso me bokala fufufu etonda oui ngai nakopimela elamba okokima libala te mpo soki otali bokali epai bino bolambaka mpenza te okokima kaka mwasi nanga te napesi mbonga wiliki na ntongo natunaka te papa engabi botikala nango ye mo baka na bala chansard mwasi nanga baka na bala chansard de makwiti na tiki nzoka nde molei monene na malewa ngaye nalinga lokuma famille etikala mpo foti na nga te ayelanga mabokilo ya 20 so mabokilo mwana asisi fufu nyonso komonaki mobala lokoso yeyo taka so na olia mabokilo aleka pembeni papa natia pilipili lakini tikelanga ndam mabokilo mwana bino aboti te aza azemi te oye koya mpona nini yamoni mikolo so nazwi na mwasi na nga tokofutelaka na studio nakotya rido te mpo bomona soki ofungoli porte boye mbeto etanga lokola kati na nakolia su na kati na bano polele omoni Congo mibale ebele bamona boye na bano fete na kati tala baleki oyo bakola na ye baosanga ta yaya bimi motema mabe na baleki na ye likolo afami ya mwasi baza tala oyo abota kuna etalinga te akozwa likambo singanga yanaki participe na cotisation de bacotisation bandeko ndenge nyonso abasi ekomi na motu na nga moko na bonga te toa na mwana mamemame kutu libala no nasala te oya yaka tofanda omonaka nde toliaka na bamankama soki moninga na $50 mama e soki oya oyeya na moni lokola azwaki basi mabe basi ya trahison vraiment na bano polele basi ebele baninga mwana mobali na mbongo te asabengaki mama na kuzu mbongo ekotilia na ndako mama vrai mwasi fa bomba mobali vrai mwasi so nalakisi yo mbongo ata nalobi ke bapara na yo basenga $10 yo foloba te basela nsima oyo eza na obidja ya ndako tala fete osomba oyo ezangi wanta nokena bi te mwasi asolo yeyo mais yo so omoninga bisika 80 bamoko bandi yaya ye il faut ya ta alobi obengele nini abengi na mama leki naoyebisa yo nakosomba mwa mbadi ya fufe na ndako banga na ke mosala soko benganga na ya boye bato bakomi 4 ondele baya kotala biso ekomi congé ozokanga congé oyo yani pamoni ke bokala fufu eye to kotonda awa naoyo banopolele oyebi mabala ebele so mobala azangi mbongo libala ekufi toza na kisasa na banopolele ata na lesi yo 6 mois mokono baka na apiaka sango quartier fo bayaki mobala aza piaka na napandinga sango mwasi bayile bosana na banopolele mibala ebele tozovive boye ata mama abota asengeli papa soki apesa meminga ngambo oyo falo tuna nango tozala makambo ebele ya kosala mama na otango napesaka sango esalaka te ndenge nini mibala kisasa vraiment pasteur John tomoni bavideo moko ebimi awa eteke pasteur bapaster na biso ya mboka na biso oyo video eske video ya mama pasteur mwasi moko azalaki ya mama pasteur bavideo tomoni ebimi ya bamiteki nzoto nde nyonso libanda tomoni toyebi te wana tobengango pornographique toni wana eza problème te omoni bon nayebi te pourquoi boza kose focaliser na makambo yango kosala nzambe ya problème te apengwapengwa te kochange lola te neti so comprendre tala bokomisa yango neti sujet tabu te lisumu neti masumu nyonso masumu eleki wana eza ebele naloba nopolele tala yokanga aza mosala nzambe soki basumuki bango estce mosala nzambe lokola David oyo abengama camarade ya nzambe combien de fois sumuka pardon abima na mwasi abatukuta bomisa mobali na ye kolo mokila tika ye te naloba nopolele boyaka na makambo lokola mama omoninga nakotikala kojuge mutu te
po na ebinga mo makambe batamelinga ngape na kusamba na te akapo eza role nzamba pesa nga na tambwa ne kenge pona sunga baninga selo ndinga pesa nga maila koteya mais karo nanga nan pe komi na rompete keba ko banda bina match za ko gagner te comme na loba parce muninga foka ngonde souci likambo e monani kima nzela wana échappé conseil na PCU lolo ezaka na deux personnes est-ce que bike premier fidèle les Adam Adam soka tambola na mwasi nde lolo beba te toza boite Adam place mutamisa to azate bozaka mibale là nyo sokotika mwasi yemo ko talaka banyama basala ka oni nini nyo ka ko mona mwasi chaque jour vide la conscience to quoi ipe Adam za premier fidèle mais ça mbanda à quoi ça lola malbano Matthieu so yokango on peut se ba piste clé vraiment oh so la dame za na lola ka loboko na loboko so ça te po talaka moi ça tambola ka yemo ko mingi ba chaka litoi o za kana mobile meba benga ezate to na lo en tout cas makambo botika repema conseil kaka na vie yo moko contrôler yo première muto ko pesa conseil yo moko po bongisa vie yo moko 2022 beti soko sala erreur marqué 2001 na ba no polele na vie conseil gratuit ko chola kayote ozanga tina te ngana kotika la koboya ngate ponga kolonga o se ko sekate se yindinga ngonga na ko mema ngati un objectif na kolongola soni na makambo na kokite na bata mana sima kilo te o ezalera ngote o ezalero bochola ngabo seka mena pokwa sachet na ngeso muto azanga tina zalaka te o bomona ke pamba bokanga zolo agenda kote moko bayamba ke babetela ke maboko soke zalaka bongo te nde ba to chola bango pamba nde babota te yo tiki tande ki sachet tande ba patron to babota biso to charger pays na sala raté mes bana 6 tout na gangela yoyo vraiment na liaka na politique ça na kepa tata masi mo vema mwana nga suka kanga makiki kingo so bo sa red na pokwa kotika mokili so bo pesi nga dido na kena kwa fana changer na fana meli bière mo na kumisi lokuta na kacha na kuiti yo na pesa ba piste clé yo vraiment voilà Moi, qui pasteur John, c'est qui c'est pasteur, ils ont conseil déjà, ils ont conseil. Bah ça m'a bala. Pasteur John ATI, ATI, ça te que ça au moni mobile nanda quoi, il y a moi 80 000 mob. Ou elle benga maman le ko bengi petit tian, que ya ramba on koto mbongo ko tinanda. Te bongo te pasteur John aligné lo ko na te. Pasteur John, doit bité et lo ko oyo, ba ba lo bela ngotro. Ba pasteur ba comme une polémique mo ya makasi lo ko ba musicien na biso pour na niveau. Bon, ba pasteur ba comme une polémique ya makasi lo ko ba musicien pour le bien. Oyebi tant na lo ba ki parfois ça te foyo kanga. Na vie la nanga bien. Mutu pamba azate. Mutu pe nzambe na ndenge ya o kantaka azate. Vrai mutu nzambe o mkola suka ba justifier mutu malamu ye yo kanga bien. Awa tozawa na oloba no vérité malamu ebele tozo betela maboko yo kanga. Mko ba relation ndenge ezala ko kam. Mutu musomone na Bible ne so tali Bible ba souligner ti côté apocalypse comme na suka c'est ka tanga ngomi mais tel qu'on dit mané même na des chapitres verset na le kete à Genèse ya tikala musika matangi bembe mingi ke bana période le côté ye mabe e bele to mona bona nzela mabe ba bongani ba comme une église na pekisi to sambela na bika sale kenge ke bana nzamba ko forcer o longba kuna yaka awa ke ba vraie église dans motema ça ko changer na te passe ya pamba et puis ngamo konde na za premier prophétie ngafona lukela nganga po simba bongo prophétie ko ekoka comment na ko fanda na kaima boko tindira ngapo prophétie ko nyongo aba maka mamikea so yo kinga vrai kolo mukida sala tu akokisa longwa na via goigoi longwa na via ko dépendaka na bato za na vi moko soko koti makia ta ba 4 melama oya ko finga ebi position te po ngamo na ko boya moninga ya na muto ko linganga te ko lekanga na te so comprendre oya ko melaka nga so moninga na difficulté le banga mona ningi on a ba pele ba jeune ko bata manasima kuitele kate okota na retard makanisi talaka famille oya tu as ba famille manka to kola mawanzambe e belé to tambola wana mingi ba sexa ko ba lingi yote na ba no polele po simba yo mo bundela yo e belé bazana kisasa so taninga le kamakolo anda tambola mutuka kala ana bandoko ba ko pistonner ba tinike ka ba promesse to ko la bible so ka tala ba ko zela le no fufuza ticket to ko benga yo to ko benga 2022 be e beti tito ko 2026
vie ya kozelaka mpa bato okosimba litama loko bakrike nayebisa yo okotama na bakoma baya yo ndire moto azwi liboma sa batindika ye na vie mpo esimba yo moko vanda mpenza concentré e seigneur nayaka to nayaka te nini onga na kosala mpe bombanga change idée neti babiso oyo nga naoloba na pete naka mama na shala tala so naoseka nga mona yebi tala yana eloko na boya te lokola naza na eloko kolia te o privé nga place mona kanga misaka chaud esimba te nga na tambola sana nayeba kote na ke mais nazonga na sachet vraiment po oyebaka po oyebaka technique ya mutu comprendre tala naoyebi so makambo eza réalité ya vie na vie oyo afandaka place moko amonaka ngonga mulai oyo atambolaka amonaka ngonga mukuse yango na biso bashima yango moni longola mapeka ya kobetaka masolo ya lokumu libosa bato mpo bapesa honneur sa position kende na koto bakotshelo me oza na valeur ebatama na kati ntongo bakomona bakamwelo lobi soki ozokanga kolingaka te place bato oza bato batya oka okorevese nzela bakotimbela yo yango baka chaque fois kende osala yoma na lere oyo mvula elingi ebanda mpo soko oleki batrasi mvula ebandi me batimbela koto oleki batama na vie na bano vrai ntango balobaka humilité batama soko oza mwana mwasi otambola mobulu ebele olingi obala kotikala kaka na quartier osaka mobulu te bakobomela kopoka ntoko mfutema soki oza te mobala ye atanga na kobeta lisolo olingi ye chance azaka mobulu ntango mobala koyoka position ye nasima nzela ntango kokama alobi na kimi mama mfutema eza na famille rien kote okola ate ochange bandimaka te mpo eza kaka yo change kote mosusu okozwa marché ya bien apesa basecret omoninga naoloba chaque fois première église eza nde tomemaka bible te linga nanu nzambe na vérité lelo soki otali partout bato bakomi kobanga paster koleka kolo mokili naobiso vérité comment moto ake église azobanga paster makasi kolambela ye misala nyonso mais mobali oyo abala babimisela mbongo kotika mobali na banyongo nazoya nakena mayanga okomba ba naopekisa gese soki mobali bakozwa confection oyo église na bino nde ndengeni naoloba nopolele tosambela nzambe na ordre yo opriaka bayebi soki bebe moko abotami na ndako ya nsima to bavoisin sala priere nekenge mpo mwana kobepa bopekisa nga te eza mfutema eza sorcellerie oyo priere makasi bebe batazolamuka na butu mabe so tokomisi nzambe boye o priere te tala nzela nzambe baforsaka ngo te naloba nopolele tambola nekenge même joueur aforsaka match abimaka na elongation nakosi tambola na vérité omoninga esimba te ekochange ngalo problème naka nakokisa mikolo nzambe asengi konuna eleki bomengo me nzela nango kaka dia nosukaka ndeni konuna pauvre mama makambo eza pete te est-ce que eza na basouffrance mosusu eza morale eleki fimbu na mpasi naloba nopolele tala omwende naloba eya na motu mosu nde aza aka na posa asala makambo neti baninga azwaka mpe mwa mbongo soki aseki ye moko akosala mais engagement akoma nango ya ye ya baleki ya famille epuis okobunga te moto nzambe akindelaki charge okozala na mbongo malonga te nzambe apesi motema monene okozala boboto na famille okozala na mbongo me nzambe akaushi motema okoma esprit mabe netoso naloba nini baza ebele yo nti bandeko baotambola boye mingi bana bafamille te ndeko wana fomi akabela batandi banda mbongo me bandeko ne propre sa moni bakokandema ti mais mutu mosu okomona aza na eloko te mais soki otali kaka olobi mawa ataka badifficulté fa résoudre yo kombe baza na mbongo te badefisa ti loyo bazongisaka eloko te so omoni ewayawaya motema monene nzambe atya na miso bomoni epamba na nzela alola moto asire ebele bobeteli bango maboko na miso ya bato bamonani me na vérité mpa nzambe bayebani te oyo naloba nyonso oyokinga yango omoni kobrile betapi te so olingi obeta calcule kolenga katelaka vie corner na ba 60 2050 2060 tokozala nde koyeba Vraiment pasteur John olobi ilumo awa kifuko bima kuluka sikuna mbuka na bisoneti boye na décembre awa bato bazelaki ba biloko awa biso ba déclarer ba fête bien te musele ezeti monga munyoso zaka mama kozela biloko balaki ya mokolo moko te na oloba ngo polele kolandaka futilité te kokotaka na ba promesse ya makambo te mpo na vie notikela bango batalela yo okwe un échec salela yo oyo za nango besoin ba yokanga bawewa bazawa babundaka kope kendo tala bato bakoperaka bapeti mosusu na bi bauti bambandaka babi moto na kisasa te atelemaka na rabis
oyo ko tema na rabi soko yo meka toka ibo te ayeli ba pondo le kaka libosa de 7 soko zonga tena mutu kota kendaka moto kota ka tena ba camion tango ko mema tikuna ba merci ba pese 500 abimi salité pas continue na potepote mais abimi malamu na quartier na pas comme c'est lo kamalo ya malonga yo le kaka na mutu ka soko mena ro sekie tango ko somba pondo komisi pays ndoko na momomi ye a contribuer ne sengwa pays mais ça ko batama avant c'est plein na remorque c'est plein na motapus ba ko ba transporter vraiment ça va comparer on a vraiment Pasteur John to cité déjà au message mais ani bien ba bazolanda donc Pasteur John pour ma abonné à Gémidor TV bazaki moi pour ça Pasteur John ninge ba yoka ki non Pasteur John azaki te Pasteur John a voyagé ki ba misusu a voyagé ki te le bonnes ani pour na ba abonné te le banenge ça que na voyagé ki ngayo na zongi na za Congo eza biso tu mboka moko te leki mutu na valeur mutu ndali ki makamutu na valeur pesa ka mutu mukidi temps atanga te sozo sola na mutu le belage toujours makamba calme mais pour côté na mutema mukole ko simba cho partenaire et belé ko za bande bobonga ba lar botanga tanga biso to tanga te to ya ko tabio na banda oro belanga maloba malamu lokolo na ki fitir na ngazoba e mabe na ina tricot elemba lipape katana na tanga te ozo tape o kango obandi na banda mutu tina makolobi mutu penda zaka bolole ko chola na mona ndeko propre pesa muninga fufu mais makamba zolo ba licho même moi sine na bana ma pesa valeur po me ko bonga avant actually muninga yango moni bande ko musu soke pana ba ko talika moi soki yo zata kutika mwasi azo te ko télémission ko muteko senga nyongwa map or ndoko mobali propre kwani mobali nda sambusio mais ça bande ko musu OK tala ça ne le côté alobelo maloba malam abaka ndongo nanga na rien mais nzela na nzamba ko sala pika pende zaka courager mutana soko bonge ko sangse ko chelo na ko programme te abo asunganga nani maloba lelo to soloba na ba famille mama zalaka na mwana bota tata faute na ote affection ko komiki tse mibali ba kosiyo famille ba zasu na valeur na ote bota est-ce que bando boso ba bota ta mibali ba kimo te bana ko ko ba tuminer na vie est-ce que moi je abanda mobuli banda bo mwana ndara tali bala même alliance comment les basi affaire batura basi ya mindumba basa ba alliance na bana ndenga mabete bo jija mabe bo kota ba confier na famille pour na comportement ba na tanga te bocholi na ko tala yo zo seka na mona ngona ba quartier mama kenda na ba fête ya famille o mande ba kabula ka bana surtout bana ba kola na français bongo simba kabine bango non je n'aime pas ça kiki no ko frapper yo ko sanga na ba tuté mwana nazo kosa ko bale mayo ayoki or nanzela bale agorenyi nanzela musique akokoma mutu na kope ko simba yango moni ba mama ba kabola ka famille banda bo mwana tango ba kufa bana batikala o banda ko tshela bana ba fête très bana mitema ko revanche nzambe pas confondre botanga kiming botkay na français boko tshaka tefe na maboko mbongo ezate ba bo tshela ba zanga tini bakenda ba kopa mama mami kola passe à vie ba koma lelo ba batu so ke taleta yambaka yo e kamwisa ka même ye albaratala et pas na mbache et ana mutu muso to tshele di so salia kate po amonela ka ngobo e pas lia so face à bitinda comme ta torsionné na ba no polele tala ana alo ba so yo kinga bien atala ka so tanga so ba eloko ba nyokola na bo mwana ya yangoyo 0 sur 100 mama so ko sana batu na famille ko pona ka te bi mto ko sungolo bité vie za mulai bano ko bota ba kipe ote mwana ndoko lokota bombi esimbi combien de maman ba kende ke église ana mbanda moko ya mwasi akufa mobala bala masimi balati akufa tikele bana maman pas comment resembler kendo tala maman na ba prophétie d'église yé quartier ba betela ke maboko mais mwana mbanda na kati ndako ba ki maman prière manyokola ka nga kana esi ko kufunda wapi maman on dit mal ba sosa ka beli famille mais mwana ana musisa makasi pa longwalini to yebebele tant mwana ko ba ki maman sa mabe tala mwana ndoki batutu bakumisa ka maman mtatanga bible d'église bana na bazokemba ba maman na ba batami na église ta matambala on a le bano vrai yana ba passer na miso batazo te mais na vérité na bokoloba église zo tala na bano polele ndimanga oko pesa confesse maman kende église ba passer a prier le yo akoya na zemo kanti ya yonjo kande infiltre ko akoti nani côté kende osambela lelo na Congo na bano ba polele comment ce que de pesa église mabonza okuta na batumi balé na nzela to moko azolela nzala ami ko pianga tambongo te ko tsanga maleo wana mutu était en foutema oyo eza collecte église est-ce que libosa nzambe osali malamu to mabe libosa basala nzambe ba osali be po pesi biso mapamboli mais libosa nzambe ya mona na kate oyo moni oboye pona nini okamna oluba boye ba ko changer mentalité était li mabe bo favoriser batambongo be na mbongo mabe église poni ba pesi bino ba jipi na bandao bozwi ba bolo ba prière bien botindi bango sima na intercession ba délivrer bango zala Pierre Luka pasteur on doit se luka tonga na zelo zaka na mbonga to prière te
e baosela yo shikito kita liboso ya yango naoloba no polele yango moninga première église motema na nga moko kolonga bakoma mpe kosanga na motema na tricote kwa publicité omonga naoloba no combien de basi baprofesseur lokuta likola pressé kende ka église pesaka badimba opesa prophétie mosusu esanga tini mais l'église ya frère eza ya fo eza ebele sur 100 église na Congo 5 ekoza bien 95 ma foin quand on a le bassin yokinga merci mais na poni te ozala église de réveil missionnaire kimbangu protestant catholique musulman église de noir liloba côté moto qui vision botikala tokuta na rond point conseil nanga na terre bible batu nani te église te na terre nde mutu conseil nanga linga baninga comment ko linga nzambo amona na katoko leka muto mone pembe na passe otikiye Congo zo makambo tina gouvernement ndenge moko balinga biso kaso batie TV na cravate sima wana yaka uza mama na mbata yo na benga kiyo mosaki mitingi yote yo no ndani makoko yo vomia tondi sambwana yeke yo combien de bambwa ba patron ba tshelo ba boyi na ndako uma pena mbwa abike balinga ke mikoleka ba travailler uma pena mbwa yeko te ba komba ki afani ka wana sumbi puis wana tatanga lekaki asumbi wana mbazo tangise loba ko patron beta longo mbwa mbwa zo timbele ke ba samba tukana ipa papa mboko na bana makamtala o mantuka ona bisayo to mona mamona mbwa mutu bofandi libanda bengi bino bosele musala tango bosala musala so bimisa ba dollar ebela tanga po bomona musala ko sila futa biso ote bosela boleka su jeudi akoma pe bino bamboko mo lokwa lokota ki bokena boy mwana na ya suka to tinde na anniversaire $1000 soma biloko ko sombo sala ta je bino batu bonyoka me pana e bosoma na ba $15 ba $16 4%. Boka note oka tata mikolo 6 boka te ma pas changer ko ba le ba c'est la ba 1000 fali kololi ko eleki na lo banu polele batene tango so na jeep boya lobby abi to ya patron dikola nzala Congo est-ce que ça concerne baninga na lo banu polele tala biloko tout sala nzamba zo mona vérité bo privé batu makambe bele tous les mutabenga makourage ta courage mususu faut pas fungola compagnie ke sala ba futie bien les sindao mususu ata compagnie ezate mona technique na bibima bimati ko pebi ebimi bo sanction tutu na kamoko boza faux bo comme si nzambe lokola porte d'entrée na biso pona robonga or nzambe sa bon accident mais ko tiamu tuna mo yo moko soko batali to ko matate alba no polele tala ba konzamboka ba ko dresser makam na lobo o ezali kamba satate Congo ko linga makati ngana yo na ko selo moka buke lumumba kufa na kisasa mindele ba boma ite bo pakola mindele be koma yo pa na bino ba ko beto ti ba boma pa ba fase baza ba ta boma lumumba ba congolais nanda ko na bino oui akufa na Brazza te awa boko sela mindele mutarenye o yebani bo so memeli poa pe bo céder pe bo ko sa a martyr na zata lumumba ko za mama na bora sa pongia Comment Congolais, ba Congolais baba naïf, ba Congolais baba paresseux, toi ba paresseux, il faut dire ma Congolais. Jeune garçon comme na 30 ans, 35 ans salaté. Mazombo manzoto tonganzo tonene lamba. Jeune Congolais ça toi bala ça musala. Misala ko tako sala ta ko mi ko sala ka pas lipa. Maintenant au moins na bango ba naïf, et ça étrange. Mboko ba so ta charge té Congolais za lokolo fele mo ko fela tata maman depuis 4 ans. Kongulu mabandi ye mo na lipa. Après c'est comme taboy. Non pas non vérité. Après quoi ça o tala. Mboko c'est beba kala. Na mambo ke bebité. Congo ko tika la ko beba ka jamais. Ko beba moko kana moni. O ezaki na Goma volcan de bimaki ngai bo mambo mboka. À part volcan wana Congo za mabete. O tu ba oleka. Basa na makamona na oloba. Français na Congo te ko bongsa pays. Français na anglais te ko bonga e bongsa pays. Pour ba français bima ba gros mot échanger te. To lu ko mutaza la so ba me motema mala. So ka ngana lingi yo makambe ko changer. Ndimanga. Satate makamba Congo eza satate tala ka passe ya Congo le kiti satate comme mukatu satate kali mukatu bela pona Congo mama na za satana me modèle ote na tinda bakanga Congo me mame yemo satan so baso na sisi bango na passe no nyoko so bana banani satan satan ngatu be oh mama vraiment pasteur John to commis déjà sous comment il le bano ya suka ba beauté donc ba maté na yo ba abonné à Gemidor vraiment ba yo ki maté ba abonné à Gemidor TV bo s'abonner massivement à la chaîne Abino bon de kanga tout salia bo ça ba théorie PT 2022 to eli bien ndenge yo yebi awa eza base na te aka ouverture ya makabutu na leki mutute
na fungola nde ba planche ke zonga soko seki sapato koseka sapato te po etengama sapato yaka na magasin sika lokolo elata ye nde etengamisa ye soko seki sapato seki nde lokolo soko seki moto azosufrir oseki moto atyai na mokili nzambe boyeba kobongisa makambo mpo kimia eza na pays zoba aza te boyebi nde role na nga te bomoni nga pamba or na se nasanga makambo mpe ezosunga mpe pays so oyoki nga bopesa motutu valeur na te so comprendre bambote na bato tu na lela bino surtout bato tu batondi awa oyo eza 2022 tola pete base na biso eza na baperimetre moko na kofungola mikolo soko oyoki simbaka ye na bik mpo kozango lokola cour korate te mpo kokota na giga na te so comprendre bambote na nga napesi na Eric Manzaka Wumela papa Emmanuel Miyuna na Ohio papa Laos base na Columbus ndeko na nga Marco Loko mobala blessing na Irlande batika yo sans oublier mama Stéphanie na France na pesi mbote na mama Emi Wumela mama nanga basi batika yo sans oublier pe tanti nanga oyo abai na tanga kombote na France bambote belé mama nanga Wumela na l'élève tout fort yo moko pe la mignonne basi Wumela cameraman na biso na mona point Valmil yeye héritier Adonai yoka bakumba Bible awa donc Adonai Lusala Wumela na yo moko pe lisusu héritier Matengo base vraiment notre boss na boss pe Deo Nzinga bambote belé et puis balandi tu atela pete est-ce que tu na 15e mairie base le labino chai na biso le baki Gemidor TV bo s'abonner massivement donc quand on te la pete moni rôle nga li papa linga mingi na piaka soko zimbongo mo linga so li papa OK pour na sapato or sapato même na lenge posa na mbongo bon marché mkoloko kwa sapato mo linga yo que deux donc ça nga luka masa na pasi nani na ozelo kaka voilà merci beaucoup merci avec pasteur John Olité ya pete vraiment c'est sûr que ba abonné à Gemidor au CPLI vous qui n'a posé à pasteur John yeyo au CPLI vraiment bon s'abonner toujours massivement à Gemidor TV hein pour recevoir ba news ba bien au moins des pasteur John donc aza wana biso donc biso na pasteur John to vandi oh des base hein bon s'abonner massivement ba appel na bino ba message na bino vraiment bobenga pasteur John ce ko pour mutu so ça pour ça tenera pour ça pasteur John on zone ndengeni numéro de téléphone numéro zali mana plus 243 84 75 18 112 azongel pona une bonne forme 080 comment plus 243 84 75 18 112 vraiment tous ensemble donc on a ça pour ça pasteur John numéro ya wana bo benga pasteur John bozwa yemoko azarani na muto ya mbata ya bele téléphone donc bozwa yemoko merci na bino nyonso na bi ke bozala ke belé pe bozé belé toujours na Gemidor télévision et merci à mon grand frère Trésor Mpoudi famille Mpoudi Mobimba famille Kikila famille Mondele vraiment na les labino ya trop et pourquoi pas mes bébés Marina et Miradi vraiment donc na les labino ya trop na bosanité cordon Carlos Kalonji ah papa moko bien oazo vanda na bana donc mbongo no kabolongo na ba bazin kabolongo na ba bola kabolongo na ba orphelin na ba veille vraiment nzambe apambola yo cordon Carlos Kalonji na bosanité équipe technique Momba Gemidor na moina sima caméra héritier azawana héritier mbala mwindu na moni Valmil yeye hein donc merci la bino nyonso Glody mais ça vraiment na leleb no ya trop bino nyonso so na bito ndo tanga bakombo ato vanda a ti lobby donc kuta ina prochain numéro au revoir.